biso tozali JPCDI toyei mpona koaccompagner mwana mboka Tshisekedi Tshilombo na discours na ye lelo devant la nation. Ndenge oyebi makambo akoloba eza ebele mokonzi ya mboka koloba lelo. Mais oyo biso tokangi ezali makambo ya bokengi na monyele ya ekolo Congo, makambo ya kita na biso na makambo oyo ezali ya social. Yango wana mokonzi ya mboka toyebi ete akosala bongo liskulu moko ya malamu oyo ekobrose bongo ba situation nyonso. Oui, toyoki ndenge président a discours asali na oyo nyonso asali mpona état de siège, gratuité d'enseignement et puis sécurité sociale et population. Yango toyoki soutenir ye mpona vision na ye ya groupe de sages. Le président na bilan na ye to ba asali ya mingi, c'est-à-dire na kotala d'abord gratuité ya bana classe. En plus de ça, na côté social tozomona ndenge azolite ndenge pe toko vivre yango sur terrain. Alors likambo ya sécurité tozomona na est kuna ndenge calme ekoti malgré mais calme déjà volonté ezali et kende tina suka calme kokota définitive. Na oyo nazoloba bilan eza négatif sur le plan ya koloba ete na sécurité fois passé tobengaki ba MONUSCO na MONUSCO tobengaki force oyo yaki na Tanzanie na Kenya basanganaki po ete na Djibouti bayaki plus de 2000 po baya kosunga biso yango ezalaki solution te. Après awa na mandat na ye toye komona armée ougandaise ekomi awa ezolakisa kaka faiblesse ya armée na biso. En même temps faiblesse mususu eza eke lokola biso moko toza à la base ya kobimisa makambo oyo fa passer batrasaki liste ya badepute oyo baza na kati ya makambo ya bitumba ya nani ya insécurité na yes badepute wana ti lelo justice esala musala te.